nyonso ya ngai eza ya yo motema na ngai eza ya yo yango nasinya kofinga kotonga kocola bondela bebe joni kuja bondela bebe matoko ya koto bondela bebe mama bijoudor bondela bebe bondela bebe eske soki mino esui l'honneur mokolongo lango donc tika ngai nasala yanga problème nyonso eza na solution na couple esengaka compréhension koswala kobeba ezaki alors naza na mutu te pour me consoler avant tale na kosolier mon bébé, mon bébé. Makoto makojola, ozayanga, nyonso yanga eza ya yo. Motema nanga eza ya yo. Yango nasinya kofinga koto makojola. Yeah. Sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso, toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3, oh pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba, na kati ya appartement numéro 3, eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso, bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama Bijou alobi toza na problème ya maïté toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te mama Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa deodorant na yo na poto
okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro 1